Moulaï. 18 ans. Pourquoi nous dénonçons ça? Non, mais il a découvert un papa, jamais. Tout le monde il repentant ça. À se repentir. Ma besanine que Ata Zalagi na bango. Azolo ba ki Pharaon Zalagi na Moïse. Mutaboma Pharaon eza Moïse. Moïse akola na ndako na été. Allez na ndako na été. Moïse aye ko bimata ngo Pharaon akufite. Bino bozeli Kabila kende. C'est moi ko bimisa mansaka. Kabila Zalagi boluba ki te ponani. Pe omoni muto akote na chambre na ye azu image na téléphone na tene na YouTube. Tu as un nombre de vies, tu as le populaire. Ça n'a pas action. C'est la mode d'ordre. Sauvons le Congo, plan B. Sauvons le Congo, action et seulement tout le monde. Et mon anaki. Ça n'a pas quand même. Pasteur ou un bazo, ça n'est pas l'église. On doit terminer sauvons le Congo. Sauvons le Congo, action et seulement. Mais nombre de vies à YouTube, étant sa popularité na yote, popularité mutoye banaka, vision zanango, bimisa ngona action publique, total a rosala batu boni na stade. Ba sangana ki ba bengsa mu konzamboka, ayaki te. Bona nini? C'est parce que même na chef de l'État, biloko bande kwa na bazo sala, o bato na bazo sala papa, chef de l'État linga ngote. Biloko afratere tonga kamboka te. Tango zoloba, Jacamine, kilomètre, Miba, Bisoto Lingi, Oye Bisope, 15 millions de dollars, sont des moutons. Bonne boy, Bonga Bimaki, et que c'est ça un leader. C'est ça un leader. Non, Bisoto Zoloba. Kabila a attaqué nos bata Félix, Caméra, 15 millions. Bisoto une église au milieu du village, Zanini. Ozo pour toucher ma poignos. Mais il y a ma belle ça pour ça, on a un droit à Zambé. Pour ça, mon église, l'église est sacrée. C'est la parole de Dieu doit être prononcée. Tu es vendre le FCCT, tu es vendre le TBT, la Kabila Maboko, tu es vendre le T Salaboy. Non. Biso, d'ailleurs, nan, on y a vu que Bakonza Mboka, Bible Zolo, que Baono se base élevé à dignité, Bazo mérité honneur. Papa Perro. Biso to ko le gato to bando finga Bakonza Mboka na télévision, na vandi na cher, na baniko finga ba président sortant, na baniko finga ba papa ils évangile te. Les évangiles ya yo même la biso ngona ndako ensemble te. Biso tozo bika na mibate mibeza ki na mboka wo peuple congolais passe sila ke. Mibe tonginzela nini? Je camine tonginzela nini? Kilomètre tonginzela nini? Message ka ya nzela ya kilomètre miba je camine. Misusu ezate. Batu bazo yiba bambongo à l'état mukolo nyonso ezate. Les évangiles te. Ko lié passe ya congolais na FCCT. Ko lié passe ya congolais na président Félix te. Ko lié nani passe ya congolais na cash te. Lié passe ya congolais na prière na Nzambe. Nzamba yebi pourquoi c'est biso congolais. Congo ba niko souffrir le loteur. Un bon pasteur a rotali sa peuple, zela ya Nzambe. Ata to yebi ke mutu songolo nda zo sala biso boye. Biso to yebi ke Nzambe nda tsaka bakonzi. Soko na Nzamba la biso papa Pero. Biso to ke ne pas mutu tsaki papa Pero. Message na biso exact total sabato Nzambe na kati église kende ko sala biloko no yo libanda. Tike église na Kenya. Soko lingo sala ngona bâtiment na yo ko ya na ngona médiaté. Bo soko ya na ngona média, biso ba défenseur ya doctrine total maka. Biso to ko banga boloko. Biloko bango bazo sala ba côté na boloko te ka biso ba ko kanga biso. Jamais. Mais ozo mona batu no so na bazo lo baloba na ba kota boloko te. Biso to sala ba liti to kote ba boloko papa. Biso to za na posa église etikala ndenge ba papa di na bana ba kenda ba tikela biso église. Église eza parole de Dieu tika kindumba repentance. Biloko ya Jekamine miba kilomoto sangisa batu na stade. Kende koloba yango. Biloko yu bino botelemela ka batu. Retour à la parole ya na mboka wote. Retour à la parole avec le pasteur Mukuna. Oui hein. Bate ya biso politique te. Un homme de Dieu doit être constant. Atika la constant, doit rester constant dans sa vision. Obisi batuna tongo boliandunda na pokolo bite. Boliandunda te zaka bololo. Vision insate. Ngai na zo défendre l'église même au prix de sang. Papa, batokoti ba prison ya makalo to sali soki ba 3 tours, ba kasoto lala. Ka pour l'église. Mutoko yate aya ko sakana l'église ya Yahweh Nzambe. Il s'est acquis par son propre sang. Ils ont fait très bien un endroit. Tout ça en église, vous en église, occupez Makamuna yo papa. Nazoloba corps du Christ. Corps du Christ. Ce qui m'a causé la ngona bâtiment na bango eza la médiatisé. Tant ozo ya na ngona média eza le cause ozo défier biso.
C'est comme Mawoyo, bah yebi que église est sakana politique te bazolo bani. Au moins place dans zolo ba, bah ouais bazolo ba que ba pasteur baza ba aventurier. Ba tsaka biso na sac mon côté. Ba tanga ba kombo ya ba aventurier bazo monoana. C'est biso nous sommes autres politique te. Mais pasteur, dans l'histoire, il y a Bible. Dans l'histoire moderne du monde, on a quand même vu des hommes de Dieu. Moukouna Otanga Desmond Tutu, prix Nobel de la paix. Moukouna Otanga Martin Luther King, qui a réussi à libérer la race noire aux États-Unis d'Amérique. Bazalara pasteur te, basalara mabe. Donc pasteur yes, allo belo kota sa elo kote. Ataba to baso kufa. Bon, pasteur biso Martin Luther King aza moderne biso te. Moderne biso c'est Jésus-Christ. Nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Il y a des apôtres ni Nathalie si politique. Il y a ma belle ça la partie politique na yo pesa ngo kombo. Et non oya na sima église. Pesa ngo kombo parti politique. Biso toza na posta na ngote. Église eza endroit ya prière. Yo biso to ko sambela nini. Pesa sujet à to sambela pona mboka ça va. Et non ko ya ko critiquer bato na à l'endroit de l'église. Du haut de la chair, papa. On est à quoi abominer, c'était une abomination. Ouzulu babiloko yeza na Bible te, ba kombo ya bato comme kotanga mana place ya nzambe. To bete la maboko, to retirer, to bete, to bana ko bete, to retiraka. Aussi, zamba comme moi na popi. Laissez le nom auto ko bete la maboko l'église zaka kombo Yesu. Mpese ape mana bomo yeza nzambe. Na tuna ki question mbalasuka. Caméra yango, pasteur mukuna otala yo. Oza contre-discours n'a été moza plutôt le fait qu'au salon on a cher. Soit que ça on a stade au lobate. Caméra on parce que tata non pasteur mukuna zotan. Te papa te. Bon faut qu'on le bloque papa. Papa moi na papa oya telo maboko jili kabo. Il faut batuba yebaka. Hein? Papa ya mulimo papa. Wana eza ko pese ba mo ba gros mo. Papa ya spirit papa spiritualité. Ngana ya na église wana na sala musala en tant que prophète. C'est tout. Papa spirituel, il faut placer son tobo isaka. Finalement, papa spirituel, non, attendez ça au bien. Est-ce que papa c'est nous sommes autant papa spirituel bon na TV. So yanga cherche de l'ingna mema, il faut na mema na mukong. Mais il me passer ni nesa yawa azotanga papa spirituel nanga sali. Nani? Biso tozana collège place, biso tozana collège des évêques. À l'époque ben évêque basaki 12. Si je me trompe pas. Na aseka. Ici comme on ngasa wapi. Mais tu m'as dit c'est comme nga na yanga kosala kita ba personnalité te papa pero ni na église ni na chair nga na kotanga ba kombo ba tuté to ki malembe collège des apôtres 12 ezaki na des évêques ezaki na mais na zo ba place nga na tamboli ba église na tamboli pona ko travail nga na kotanga ba kombo ba église auté izika munga bazaka na mukuna na aseka no nga na zolo ba bien nga na yebi ke mutu atela nga maboko na ko ma prophète Onésime eza izika munga mais tozalaka na bandeko tozalaka comme bancadre na biso na kati intercession donc tata na ya mulimo izika munga ye mutatia oui ngana comme prophète anini 98 na comme prophète 2003 na tamboli na l'église no sozo tamba kombwana comment expliquer muto ko ma papa spirituel na après 5 ans na sali musala bato ba yebinga kala ba yebi que Onésime c'est un prophète. Papa, place on na otika jamais on peut s'en selete un tel papa na mulimo. Jamais. Atana ndoto na lali na zolota mutazo msablo kwa na kata ndoto na otutuka. Na lala lisute. Wana zo bangwa so. Muku na za tata na mulimo, théâtral za tata na mulimo. Na lobby papa spirituel na ngezo batu ba mona kate. Baloba ka tel père, tel fils. Lolengo boso mona ngai na zo nani. Ngana za politique. Ngana za jifoxe. Ngana za na mwasi na za na bana. Moi c'est na razali bana mboka azaka na Congo. Donc ezana ba cause belo ba raison belo ko mona ke na zana lolenge ya bato bakamba ba encadrer kangai. Donc on a kotal c'est que ce qui muto albe c'est la politique. Hein? Toujours mona ba sangwa senoko. Ba discours na bango ba tout ça dernièrement mona ki ngwa na église. Na luke sika na bango mususu. Ba vanisi bandima ba betela nani maboko. C'est le makamuna bango ezo tala bango. C'est la politique parti politique basango basali seneko yo pe luka seneko de to 3. Mais quoi ko lié makamuna na église te église eza place à sambela to te ya lubana nzambe. Pasteur to si sa dossier wana ya makambu ya ba église au milieu du village ya pasteur Mukuna. Pona yo il ne s'agit tout simplement que d'opportunisme. Mukuna liana Kabila amela na Kabila azana droit loba makambo Kabila lelote. Pona yo.
papa ngai na yondo zotamba kombo na lobi ba opportuniste nyonso wana o baye lelo na discours ya kotalisa ya na nyoyo bisto nani bazana do ya koloba te batu mususu baloba mtu mususu aloba batu babima baloba yo lié na Onésime lelo Onésime comme mabe pourquoi après 18 ans Congolais banuko kufa na lelo je camine kufi lelo nzale kote na mboko lelo pillage à 91 zalaki FCC il faut que le bateau qui nous soit 15 millions de dollars et je le matin na bateau ba opportuniste so ba zo le bela. C'est ça justement les discours du FCC yango ba lo bolimbo. Mais yango na zo le bateau soki muto abimi na image ya zo le bela bateau asa na parti prêté il faut le bela partout nyoso abeta gauche abeta droite des places toujours moneke moi et des opportunistes ba zo linga président ça bangoka président actuel la ligne bloco na terre. Soko tali bien na lobi ba ben seki président na stade ayaki. Mais si on doit s'occuper de boutika, on doit pas y boutika. Église est zonga nanzela. Ba konza mboka ba valoriser l'église. Président sortant appelle ça la personnalité juridique de l'église. Président actuel a quelque dédié mboka na stade et na église. Pourquoi les pasteurs balingi ba cette église sonne na moment ba autorité ya mboka ba zo pe cette église poids valeur. Ngai na ko défendre l'église pour na ba opportuniste sauter. Même politicien oya kokote na église asala musala oyo eza ya yete ata okanga na prison mais na ko ebiseye papa ministre intel ya yo eza musala te ya yo musala eza ya église eza yote kende ko vanda na bureau na yo ngana zo défendre l'église même au prix de ça mais na oteka défendre l'église te muto abimusu mutakala na ye muto asali bo ye o atumaki soso na église na ye o basali bo na ye o bateki malewa na église na ye ngana bandolo bakati mko yeso ya. Aujourd'hui, les politiciens sont dans la église. Ils ont un problème avec les politiciens. Bougumestre et Bandal ont mis en demeure, il faut l'ouawana. Ils ont comme Kangabala. Ils ont comme Koton Sabatunanzela. Na cadre qui est le Bopeto. Alobi papa, l'ongola batouana, délocaliser l'église. Ma bête, ça les Ezad. Ezad, la cadre à Moussala, n'a pour Bandal les hommes. Qui m'a? Est-ce que place Bougumestre a outé Koulouna ma tête sili? Dans ma tête, Koulouna sili. Papa, église, hein? Koulinga totonga bu concile kola église. Donc avant bandalo fara si salo kouluna na zolo ba bien. Parce que na matete kouluna sili, ba to matete bazola ndangai. Kouluna sili na matete te. Ya yo iloko liboso ko mona église. Église ba sakana na ngote. Oko ko délocaliser église te pona ba foule. Non. Zambe da pesa biso ba foule wana. Ya yo iloko ya ko banda ya liboso. Ezana nous kotia ordre babar na ba boîte. Sur quelle base? Sur base ya quel arrêté? Au Bougumestre kolongola à cause de la fermeture de l'église. Non, Thierry Gaïbé, le Ozo Kangababalabala, au comment la belé la foule pour des raisons de sécurité. Batouana Bayaka, on a la police à Zate. Mais Bougumestre appelle Sanga et Sika ya Gouverne de Sabatouno sur ma côté. C'est comme quoi. Si Bougumestre appelle Sanga Mbongo, le but que j'ai Sika Kende, et ça m'a bête, Zamba ou Pambole, et non à ça la lutte contre l'église. Na banda l'église est abonné. Attends, cette église ni déjà ya Kangi na ma tête pour la foule. Non. Il faut respecter l'église. Qui ne peut pas être foule à l'église? Malon le poubelle les gens balaba les abats tout. Écoutez papa, l'église les autres travaillent dans le ministère intérieur. Pour notre occupation, il y a balabala, tout ça dans le service va bien avec déco, bataille service et environnement. To foute le kango. Et ça la petite manifestation nyoso to payaka. Pour nous vendre ça batou 1 heure 2 heures de temps. Sur base à quel arrêté Bougumestre, tika gouverneur, Bougumestre aboya occupation légale au l'état pe sabiso. Nazo senga kake soke za na batu moko Bougumestre ngaka sepele ça pour l'église les combattants eza faux dossier. Pour yoki batuna combattant avant tout ça l'émission bazo se plaindre balobi que ba pasteur Abandal, pasteur Mukuna akendaro azo tirer ba ficelle qui kanga église ayo, on dirait main noire moko za simagambango. Yango na lobi est-ce que yo ki likambo ata na Bougumestre mususu ke kini bopeto bani na église et occupation légale ya église et ça kana ministère intérieur na service à déco ya environnement ce qui biso tozo ko bana ko occupation ya balabala na sali place na 10 ans Bougumestre sali combien na bandane pas même 2 ans
Non, même une année coquille. Pas même une année, on a sali 10 ans place wana. Combien de bourgmestres sont balika na bureau na balongoli batu na balabala. Papa, biso toza ba autorité établie par Dieu. Tant que dans le secteur songo, il faut respecter les hommes de Dieu, surtout pour bazo ko entraîner ba foule. Peut toujours se les amener na bosolo. Raison ya foule ya Onésime ezo kanga balabala espace mi tuka bonne le kana place wana. Bourgmestre ya tanga mi tuka le kana place wana. Donc, on va le mais nazolo babouye qui ne peut pas eza poubelle les foule les batute batu bazo ça qui salite na nzela kendeli boso ba nani ba matanga ba bibembe zana na place wana ba makelele ezaka na ba maison communale eziba tisi ba tapage wana balongo ba tapage ba bibembe za place wana na Lubumbashi ebembe la hein ah ouais bembe comme fête papa eza raison te président sortant Pessi valeur l'église. Président actuel a Pessi valeur l'église. Chaque fois secteur il y a territoire de Songolo. Il y a combattre l'église pour quelle raison? Banda l'église est ça le combattant. Banda l'église est belé. Mais qui ne peut pas ça église te, qui ne peut pas ça ba salité. Hein? On a sali na banda loana il faut n'appeler ça contre rendre pas beaucoup mais c'est que na lié ce qui va faire na sala qui boue. Est-ce que ça en actualité? Eza na actualité te ngale bien fait na ko bango na TVT pour beaucoup men salinga yeba na salani na bandal o ya ko yeba ke na salani na bandal na te aka sango malamu abandana na bakulu na bandal na bana makulu na matete ayesi ko na bandal nde tokotala longo nini tokosa prophète Maota la sin kuna ke tokomi na suka bande ko bazolanda biso to retenir nini eloko liboso olobi 3 points kufate eloko mibale mukuna tika makelele aliara na Kabila eloko misato bugumesa s'occuper na blo misato en résumé émission le to sur ça ndeni bon émission lelo wana ba kombo na yonde mutozo lo bakango ngai eloko na kolobaka ke église to zonga na vision to soutenir ba konza mboka que ce soit FCC cash opposition azana likanisa bien to tika ngona ba prière mboke tongwam tozala ni pour ni contre toza au milieu du village to tsamboka na maboko nzambe et non to kabola bato to me ma discours ya NT éveil patriotique et n'a pas politicien éveil patriotique n'a pas politicien église eza pour na prière to sambela pour na autorité ndenge romain azo ebisa biso c'est tout. Prophète Onésime, tu comme ça Souka. Vraiment. Pour une fois, je vais quand même te demander de prier pour les pays. Okay. La ligne de l'auto aussi, c'est quand même la prière. Bande ko baotala, moi problème ezali, atolo bitolo bate, passe zakaka, mboka on dirait zotambola netite, mokonza mboka wa kuna 15 millions, koto 57 millions. Prophète, tu traînes à 1 minute. Caméra ngwana. Donc ça quand même mboka na maboko nzambe. OK. Papa Pero, kolobana biso ezana lusam. Ezate que moto ya bani ko critiquer, ko finga ko chola. Te. Il faut tomber ma batu na prière et non na haine. De obiso tozo telemela. Donc nous sommes dans zo sale ezaka nzambe asunga ba congolais nyos bisika bazwami en tant que prophète nazo samela. Kolo yeso nzambe na biso tanda loboko na mboka Congo. Longola mulili nyos. Oyo bato mulili bazo linga te Congo zo lumière. Pesa kimia zo contrôle ya mboka na biso. Le boko na yo ekita makambo etambola église esala mosala nango to bondeli na komona Yesu amen. Amen. Merci beaucoup prophète Onésime. Vraiment. Ça a été un grand plaisir de te revoir. Tu as l'habitude de sujet bandozala parce que bon plateau spéciaux tu décidé tout ça là au moins mingi pour tout remarquer. Exact édifier. Merci Nengo Yambagi biso en tout cas. Merci. Vraiment. Zamba pambola vino. Madame monsieur, cette émission est terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable. Nos amis de l'église les combattants du Christ chapeautés aujourd'hui par notre ami Lot Makiese. Qui est c'est? L'autre qui est bon ma qui est là qui est des combats ezaka loko moko Pépé azalaki on a petit ngai Gianni Gianni était là également, ils nous ont aidés. Je reviendrai ici quand la nécessité l'obligera pour recevoir de nouveau les prophètes Onésime. Je rappelle qu'église ils en a Mongouloa la numéro 8. Mongouloa la numéro 8. Donc au Kiti on a l'église 5 Cassien. Qu'est-ce que j'ai dit? Na terrain 5 Cassien à Bandel. Ce qui est compliqué aux Bandel Molar. Molar so comme na Molar au tuni hôpital à Aner. So quand hôpital à Aner et terrain 5 Cassien mon na wana. So comme na 5 Cassien au tuni Mongouloa la numéro 8 na Bandel Molar. Prophète Onésime Azana, ba numéro ne yango au bas de l'écran. Na lingo parce que numéro eza yo moko yamba. O te secrétaire ya mbité, o yamba yo moko. O te vana mono pesa $100. Donc le numéro qui est au bas de votre petit écran, c'est le numéro privé du prophète Onésime.
Appelez-le quand vous voulez. Faites un tour sur Mongola, la numéro 8, si vous voulez le rencontrer. On se retrouve lors de nos prochains numéros.